Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location des... Oji mamacita, je demande qui de moi de nous pour toi, je t'ai redessus massa. Oji mamacita, en plan ensemble, c'est dit je t'aime à travers les milingas. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Je t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage. Quand je suis dans le bloc, bébé veut que je pêche. Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour toi, je t'ai redessus massa. Oji mamacita, en plan ensemble, je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Mbote libota nanga izala bino na bandeli vidéo oyo lobi totala ki yango eza na commune ya Makala, eza na Makala au Prince Université. Donc à Tokoti avenue yango oyo totala lupango eza deuxième parcelle na Makadam. Donc na Mirable oyo sika oyo tokomi awa donc lupango yango oyo eza deuxième parcelle na Makadam Prince Université. Donc avant tout toujours talananu place touti voilà à toté 1000 bosol pango avant to kota na lobaki toana commune ya Makala na Prince Université. Donc bozo ko makile la mituka désordre donc mituka matezo kita donc ozana lupango bimo moni Makadam yango na place bazo kitisa masanga ya bralima yango wana. Donc awa accessibilité qui toko Prince wana Université bazo sala yango lisusu balamba yango po esala biso bien de to misana. Donc environnement eza bien, courant ezali, mai ezali, marambo tout eza kitoko toko tana na kati. Voilà ato na kati ya lupango yango ya kitoko obo mona pavé to fête moko mokeza a anniversaire moyen to filmer ba côté ba olambeza to biga biloko ba respectera yango. Toyaka ko filmer biloko batute toyaka ndeko filmer ndako donc talinda ko sepeli nango au sololi. Donc ndako oyo lupango ezana no 9 mètres sur 20 lobi to sala ke rare ya dimension eza 10 mètres sur 15 t eza 9 mètres sur 20 9 mètres sur 20 nandako oyo kitoko ya sika oyo ya deux chambres salon simple mais ya propre ya goût et espace pesali na ndenga liboso place to telemi oyi ko tonga au matin en étage espace pesali pour modifier ndako. Donc ndako ils ont deux chambres salon simple, ils en a deux chambres salon, ils en a na plafond carreau babande ko chame comme to teka donc aussi c'est celui da carreau azate. Donc bomoni couloir oyo ils a na sima awa ils a couloir ils a 1 mètre quelque chose. Donc awa nde to sola kina mutu o azoteka donc mutu o akoki ko somba awa akoki ko modifier awa ache toilette na mupandi a connecter na chambre ba parents toilette bimba mo porte na chambre ba parents espace etikali to cuisine il y a 1 mètre sur 3 soit il y a 1 mètre sur 4 il y a donc il y a moulai monimi ondeza eza soin pan oyo deuxième parcelle na Makadam to chango $55,000 à discuter mais ce qui toche eloko boye na site na biso c'est que mkolo nango azana posa ya mbongo makasi vraiment na posa ya mbongo makasi po biso to tchaka biloko te po eumela donc to tchaka eloko soki mkolo nango azana posa ya mbongo urgemment. Donc oyo kozala intéressé numéro eza wana numéro ekangama te obengi biso sauf na butu obengi biso service client eza wana pona koyamba bino pour solo là ba ko expliquer au makambo nyonso ndenge ezali et puis tokoyeba comment est-ce que toko avancer na dossier oyo. Donc ndako yango bomona eza propre eza sika eza masika et puis awa eza côté ba installation hygiénique ezali ndena ba ina kata ndako installation hygiénique ezate eza libanda donc eza yango mupandi ndeka bosengaki to tchaka ngwa noir et blanc pour batum sous air batala la vidéo bazala à table bazolia tout ça et puis voir des histoires comme ça batum sous bazala vraiment allergique ce n'est pas bien. Il y a un moni to tchango en mode noir et blanc
donc toilette yango ya propre eza pe ka propre nde bomoni ndako wana eza propre faux septique nango yango oyo espace etikali wana eza mpona parking et puis soki olingi obakisa otonga ndako donc mpona baoyo bakoza intéressé nde kaka tosalaka obengi tosolola prix kodiscute na commentaire te okomi message tokozala libre tokorépondre yo soit service client ekobenga yo bosolola par rapport ya négociation soit soki osepeli na lupango donc awa toza libanda yango oyo nde kaka tolakisaki nde tokotaki ndenge libanda makadame yango wana liboso na biso donc ezosala bien makadame yango wana liboso osombi donc aux deuxième parcelle na macadam. Bonne chance à tout le monde pour ceux qui seront intéressés. Pour les gens qui sont intéressés, au talikaka oleki ozeli oyo baguna yo air ekoya auto évoluer. Merci beaucoup. Bye bye.